chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Phénomène likambo ya esprit inquiet na esprit sikim do babengi mari doni na femme deni et bina komoni sama katikati na bato. Penango eutaka wapi. Ezana banzela ebele makambo wana oyo ekozaka likambo ya mari deni pe femme deni. Misusu ezali kouta wapi na tango moto aza kozwa tango mingi tamusu belenge mibali to ata mikolo kotangaka mingi ba livre pornographique. Tango baza kotangaka ba livre mingi pornographique, c'est-à-dire kotalaka mitakala ya bato ba film pornographique. Pornographie, merci. Ba film pornographique. Tango bande ko baza kotalaka talaka ngo mingi. Tango ikomi munason yeko kuma sala nini na butu okumi kolota ka bandoto oza ko bimana mobali to mwasi. Mususu ekotaka na nzela nini ba mususu ta mususu nakende koluka ta mususu kembo surtout mingi basi nakende koluka ta mususu ayebana uto basi mibali balinga kai ta mususu akikobima swat na okiltiste moko swat akikobima ta mususu na nganga kisi moko bala moko pe na butu akoma komona eta solo ta mususu moto na koma bimele na butu likambo etali mari de nuit pe femme de nuit, ce sont des démons, ce sont des esprits au bazali ko ya ko se manifester katikati na bomo ina moto beneme likambo soto ingeto esenge na bisoto sosola to eba malamu ezana ba degré na o etali ba kambo ba mari de nuit pe femme de nuit degré ya liboso emona wakala bandoto lali na butu za komo sangani na mwasi to na mobile na tongo po la muki botala ko tam soso pe yo nzoto no tam so ya mwasi monike baby monike maye bizana nzoto na yo mwana ezali degré ya liboso degré mibale ezali pe komona ita solo oza ko sentir lokwa ozana moto pembeni na yo oza ko mona te tu sens que non moto moko azali pembeni na ngai on eza degré mibale degré misato ezali nini moto aza ko mona ita solo ndeko aza ko mona moto sande pa na ye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chers internautes, bonjour, bonsoir, bon note, bon dia, bon tarte, ça dépend. Yangonga boebi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga. Mobala likuku mambala mwindo mobala sans hydroquinone. Kaka na ndenge turubaka na chez Biso Télévision décharge ya internet. Kaka ndenge turubaka non na émission na bino ya qui fait quoi. Nani azosala nini. Donc cahier de charge na ngai eza très vaste. Donc nazaka libre ya koyamba mutu nyonso oyo ngai na sepeli ko yamba parce que cahier de charge nanga eza munene kasi na ba news kaka ndenge tolobaka na bino ki ebembe ya papa na biso le pasteur Charles Lesi ezokoma Kinshasa lelo après ekokota morgue ya 51h après morgue ya 51h ekobimande samedi na morgue ya 51h ne ekokundama na nécropole entre terre et ciel. Kasi bino ba téléspectateur na biso ya émission na biso ya qui fait quoi Jonathan Mukadi ceux qui osa d'accord na ngai okotsa ngai na invité na ngai bato ba mona nazana nani. Papa bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Okomatama micro aweke. Tala caméra pesa kombo na yo ozali nani parce que ba moni yo ba yebite ozali nani. C'est présenté. Merci papa pona malobo pesingai na bengami na kombo ya pasteur Baruti Nico ya paroisse ya église nazali pasteur na église Nouvelle Jérusalem de Belgique cité de Goshen yango ezali na avenue Chaumba numéro 1 na quartier Sosimat na commune ya Gombe. Référence ya malamu ezali juste en face ya haute cour militaire. C'est-à-dire pour qu'on se retrouve facilement ce côté dans nzela ya Saint-Neuf au senga kana chauffeur akitisa yo na Rekwado mais kasi côté dans nzela ya Sosima tito magasin au senga na chauffeur akitisa yo na juste na arrêt ya haute cour militaire walande nazaliko evre na kati na église ou kambami na la révérende Clémentine Mulanga Chibangu. Merci beaucoup pasteur Kasito solo la masolo ya Nzambe lelo na yambeli bino musali na Nzambe na émission na biso motei pasteur bino moboyo ki nenga lobi papa pasteur to lobelana no sur délivrance ezo lobela biso mambo ya belé na kati ya délivrance wana tozomona bana belé batelengani na balabala
suite ya baprophète baprophétise mwana azali ndoki mwana azali boye do bafazeur bakomi ebele na Kinshasa. Est-ce que soki baprophétise mutu keno azali ndoki solution mosusu eza te, il faut babengana ye na libota, il faut koma mitelengano, il faut ke osengaka mbongo na balabala. Merci papa journaliste yambo to banda na kosenga nano to bondela nzambe. Oui, merci. Po na kotika tango yo nzambe ye moko asunga biso to bondeli na kombo na Yesu kolo na pesio merci po na tango kitoko pesi na biso tika molimo na yo e kamba biso na recommandé pe na maboko na yo papa journaliste o azali kotambwisa émission oyo tika otia langage facile katikati na pona mituna na yekolo na bondeli po na mabandeko bazali kolanda biso tika eta solo nzambe ayeba na ko visiter bipai bozali kuna to bondeli bo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci papa journaliste na motuno tuni na olikambo etali délivrance. Ya solo pona olikambo ya délivrance toyebi ke lelo yango ndeza kolobama mingi ekoma comme une monnaie courante mingi na kati ya basali na nzambe. Po na koyeba likambo etali délivrance yango ezali maloba oyo euti na verbe délivrer. Kolakisa ita solo moto akangamaki esika moko baye kobimisa ye. Moto azalaki na kati na boloko baye kobimisa ye. Mais kasi na otoza kolobela délivrance na etali makambo na nzambe ezali délivrance moko na etali physique te ke na moto azalaki na kati na boloko ta mususu par exemple na makala baye kobimisa ye. Mais kasi otozali kolobela mingi c'est dans le sens spirituel. Ezala bato mususu bazali kobika mais na kobika na bango bazali akokangama. Ezala makambo mingi na kati na bango ta mususu azali kotambola te c'est Dieu akolakisa ta solo bazali kokangama. Ce qui totali na kati na livre ya Colossiens chapitre 1er na verset 12 na 13e baza kolakisa biso eta solo nzambe ayebi na kokangola biso na nguya ya molili poto bika na kati na bokonzi ya mwana na ye. Eza kolakisa eta solo eza na bato oyo na etali na kamba molimo baza ya kokangama. Tadi tango wana yoyebi nzambe te ba eta solo ozali kobika na kati na boloko na etali ya satana. Poete balobela délivrance engelo la kiseta solo nzambe ya visiter yo pe akangola kati maboko ya Satan. Merci beaucoup boyoki ndenge papa na biso alobi pasteur alobi et kasi togleka na chapitre mususu o izali neti ba femme de nuit ba mari de nuit. Qu'est-ce que oyo esala ke no poki mutu azala na femme de nuit to azala na mari de nuit bakotaka ndenge nini? Merci pour na motuna oyo papa obina kotuna eza motuna moko ezali très important parce que ezali ba phénomène moko ezali kosalema mingi kati na bato. Tozali kobika yango na kati na bato. Ezala ba pagano, ezala ba Kristo, tozali kobika makambo wana na tango tosalaka nini ya délivrance. Yango ezali phénomène nini? Phénomène ya likambo ya mari de nuit pe femme de nuit. Bien aimé, quelque part, na kati ya mayela bo moto boye, ezala kapasi mingi moto ba na ko comprendre yango. Ezali pasi moto ba na ko comprendre yango. Or, ce qui totali malamu, na totangi na kati na livre ya Genèse chapitre 6, verset 1er, kino na 8e verset, baza ko lakisa na biso eta solo, il y avait des fils de Dieu, na komona na mokili, basi ya kitoko bazalaki, deux fils de Dieu là, baki na kokita, bakomi kobima, na batu. Basi ya mokili. C'est nanzela wana nde phénomène likambo ya esprit inquive na esprit sikim do babengi mari de nuit na femme de nuit et bina komoni sama katikati na bato. Tadi phénomène nango eutaka wapi? Ezala banzela ebele makambo wana oyo ekozaka likambo ya mari de nuit pe femme de nuit. Misusu ezali ko uta wapi? Na tango moto aza kozwa tango mingi tamusu belenge bibali to ata mikolo kotanga ka mingi ba livre pornographique. Tant baza ko tanga ba livre mingi pornographique, c'est-à-dire ko tala ka mitakala ya bato. Ba film pornographique. Pornographique, merci. Ba film pornographique. Tant bande ko baza ko tala rango mingi. Tant ekomi mumlason e ko kuma sala nini na butu okomi kolota ka bandoto oza ko bimana mobali to mwasi. Mususu ekotaka na nzela nini? Ba mususu ta mususu nakende ko luka ta mususu kembo surtout mingi basi nakende ko luka ta mususu ayebana auto bat mibali balingaka ye ta mususu akiko bima soit na occultiste moko soit akika bima ta mususu na nganga kisi moko
mbala moko pe na butu akoma komona ete solo ntango mosusu moto wana akoma obimele na butu likambo etali mari de nuit pe femme de nuit, ce sont des démons, ce sont des esprits oyo bazali koya kose manifeste katikati na bomoi na moto. Bien-aimé, likambo mosusu tolingi to esengeli na biso tososola toyeba malamu eza na badegré na oyo etali bakambo ya bamari de nuit pe femme de nuit. Degré ya liboso emonaka na bandoto, olali na butu oza komona osangani na mwasi to na mobali na ntongo mpe olamuki botala boye ntango mosusu mpe yo nzoto no ntango mosusu ya mwasi omoniki ebebi, omoniki mai ebika na nzoto na yo, wana ezali degré ya liboso. Degré ya mibale ezali mpe okomona ita solo oza kosentir lokwa oza na moto pembeni na yo, oza komona ete mais tu sens que non moto moko azali pembeni na ngai, wana eza degré ya mibale. Degré ya misato ezali nini? Moto aza komona ita solo ndeko wana aza komona monsa nepa na ye, oza komona ye tadi oza komona mobali na yo ya butu to mwasi na butu aza kobimela yo mpe aza koforce yo bobima na ye, wana eza degré mosusu. Na degré mosusu ya mineye ezali moto amibimisi na nzoto boye, tadi na bandeko mosusu mpe baza komona ita solo ndeko moko aye me yo moko oyebi ete tala oyo aye oyo azali mari de nuit na ngai to azali femme de nuit na ngai. Ok, merci beaucoup. Est-ce que un chrétien aussi, à cause de la peine à femme de nuit, ton mari de nuit? Oui, c'est-à-dire mon Christo na ba délivrance auto leki ko sala mingi na kati na bomo na batu kala to ndoko kanisa ita solo ete mon Christo akoko bika makambo wana te, mais to ekomona ezata na ba Christo baza ko bika makambo wana na kati na bomo na bango po ete solo ba Christo mususu na kozanga kokangama na Nzambe bazali kopesaka ba porte ouverte, bazali kofungolaka ekuke ozali ko permettre ete solo ba démon baya ko visiter bango, ba démon baya ba ko habiter bango. C'est-à-dire il y a aussi des chrétiens azamo Kristo asambelaka kaka elosambo mais ami pesaka pe na kotala ka film pornographique azotanga ka babuku komona ka basi mitakala ezali moko na ba porte ezali kofungola ete solo ba mari de nuit to ba femme de nuit ba kokota. Merci beaucoup. Bino moko bozo landa ndenge émission ezokende kitoko boye na elengi. Papa pasteur na kotuna yo ou soit question ou soit réponse ou kopesa pe conseil na batata oyo bazotambola mingi na ba jeune fille. Omona tata moko na journée moko il faut abima moins na 2-4 jeunes filles. To yebite azotika nini pa bana wana et puis mutakala na yo tata mukolo ozotika ngo bolumu na yo bana mike ba mona yango. OK, vraiment merci. De l'eau quelque part na o etali bilenge na biso ya basi vraiment bazali exposé na kotala ta mususu pasi na ndako bakomi koluka komitika na moto nyonso. Conseil na koki kopesa na bandeko surtout ya basi wana vraiment lelo okolanda mbongo ya tata wana apesi yo mbongo mais eloko atiki kati na yo oyebite po ta solo moto akobimisaka mbongo nde pamba boye te apesa yo parce que mokili tozali kobika eza mokili moko ya intérêt, ezali mokili ya intérêt, c'est-à-dire eloko ya za koyepa na yo tango mosusu bien aimé yo za koyeba te yo kolanda mbongo akopesa ba million mais nzoka nde ya tikeli yo eloko. C'est pourquoi les autres allez connaître les problèmes mingi surtout na bande kobasi parce que mingi na ba délivrance toza ko la délivrance mingi bande kobasi pona nini vi makambo na bango ko tambisa malbomo ko landa ka batata batu mala tata batu tozali ko connaître makambo na kata ba délivrance baza ko kangama na ba mari de nuit baza ko kamata mususu na ko bote komi problème, c'est-à-dire yetango abimino apesi mbongo azui eloko moko kati na yo abotoli chance na o zalaki nango tango mususu pona kobota ekomi pe likambo eloko toko conseiller eloko nakoki ko conseiller na bandeko basi tangama na Nzambe bosenga na yo soko kangami na Nzambe Nzambe na makoki ya ko visiter yo pe ko pambola yo. Kasi pasteur tozonga mwa mukesima na ba délivrance tomoni nenge ndiki to bandaki na bandeli est-ce que solution ezalaka kaka te parce que kamba solution wana tokanga maki wana mais on dirait opesa ki solution te que no soki mwana wana lelo babimise ndoki solution nini bakopesa il faut kaka mwana na ayenga yenga kaka na balabala to bakotika ye na maboko ya ba parents na ye a continuer prière
comme ça délivrance continue comme ça molimo wana elongwa siko tango babatike na balabala wana molimo wana pe azotambola na molimo wana. Ok, merci papa pona kozongisa lisusu motuna wana toyebi ke lelo na otali makambo na délivrance badérapage mpe ekomi ebele et surtout na otali domaine ya prophétie lelo tozali komona baprophétie mingi koyeba na kokabola mabota lelo toyei komona bien-aimé bana mingi bazali na nzela c'est suite à mosusu ya prophétie epesamaki na kati na libota etali ta soto tokomi na danger te mwana azali na kindoki bayebi na kobimisa libanda esengeli toyeba ete bien-aimé prophétie tina prophétie ezali nini prophétie tina nango ezali koédifier prophétie tina nango ezali koencourager moto mpe prophétie tina nango ezali nini kokorriger musala oyo biso basali na nzambe toza nango tobengami te ya kopanza mabota me kasi tobengami nde ya kosangisa soki ya solo nzambe alakisi yo alobi neti solo mwana azala misala mabe solution ezali po bible alakisi na biso ete solo le fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable likambo etali kindoki eza likambo ya molimo eza likambo ya nzoto te ya musuni te eza te ya kobeta mwana eza te ya kobengana mwana libanda soko bengani ye libanda osali eloko moko te po oyo etali kindoki bien-aimé eza na frontière te même ata na libanda akoki koatake yo okutango tinde libanda akomi so plus dangereux ke ndenge azalaki na ndako oyo etali kindoki bien-aimé po olonga ye bolingo likolo na ye donc il faut lakisa mwana wana bolingo lakisa ye bolingo esalaka nini na mokili na bango wana balakisaka ye bolingo me ntango yo na mokili oyo yoza kolakisa bolingo te akosala nini akokenda ngamba mpo balakisa baza koflate ye baza kopesa oyo nyonso aza nango posa na mokili normal boye aza ne mwana moke 8 ans 7 ans me na mondo kuna ta mosusu aza prince ta mosusu aza colonel parce que na saba délivrance bana mosusu aza général mwana 8 ans mais aza général kuna aza na bamituka aza na bavion moko na sali délivrance pa azobisanga abi soko ke na quartier 6 moni garage moko ezalaka wana mituka nyonso wana ezalaka ya ngai na quartier 6 na njili le garage wana comme ça ngo ya yi akomisa ya bi mituka nyonso bolaka ezalaka ya ngai ozali komona zadi na monde bango kuna aza baolakise bolingo balakise ki yo za makoki yo za na makoki nyonso za mokonzo za boye me na mokilo po longa pe ye lakisa ye bolingo na kati ya bolingo mema ye na koyeba makambo na nzambe bien-aimé na etali mosala kindoki ndoki po atika bolingo kaka kobondela po na ye kosenga ya fungola motema soki afungoli motema c'est très facile okosala délivrance na ye facilement na oyo etali na mekana mpe koloba mwa moke na etali kosala délivrance ya moto aza na kindoki na oyo azali magicien c'est-à-dire moto aza na kindoki délivrance na ye ezalaka pete soki kaka nini andimi kofungola motema mpe kotika yango me kasi bapesa wango nde motema makasi po andima ezalaka mwa pasi il faut kobondela nzambe asala grâce alembisa motema ne me soki kaka andimi délivrance ezala kwa zolongola liandi ezala kwa kolongola liandi soki andimi kaka osaleli prière ya renoncement oyambisi yesu okotine na kati ya losambo c'est fini maintenant oyo etali magicien andimaka facilement c'est-à-dire baoccultiste soki akomi na danger amindimaka facilement ametikaka facilement mais kasi délivrance na ye ezalaka makasi mingi mpona nini magicien autilisaka mingi baesprit atravaka mingi na badémon akotravaille na des milliers de démons atravaka na bango c'est pourquoi délivrance na bango ezalaka pete te mais na kombo na yesu obanda kobimisa démon moko délivrance na bango ezwaka matango mais na nyonso solution ezali yesu nde azali solution parce que alobi ya ye po ete solo de brebis et la vie ete mwana ndoki wana azali ekelamu ya nzambe nzambe aza na bosenga na ye. Merci beaucoup bozolanda mambo ya délivrance oyo nde ezobo mabota mambo ya délivrance oyo doki panzi ba famille ebele sikoyo po oyebaki mwana wana aza susu na milimo wana te esezana sin
bakeno mwana okindoki esili. Oui, c'est-à-dire Bible eza koloba na biso basali tokoyeba nango na nzela ya misala na bango. Meme ato po eyebeta solo mwana aza na kindoki obanda komona bacomportement na ye kaka bizarre, bagissement na ye kaka bizarre. Moko na oyo tokoki koloba lokola elembo okomona ata mosusu kosubaka na mbeto, mbula ese epusani me asubaka kaka na mbeto. Eza moko na basini kolakisa ete solo mwana oyo misala eza malamu te. To bamwana moko mutu makasi, mwana moko mutu makasi mpe kotala ata mosusu croissance na ye eza malamu te. Mais soki ayebi na koleka na kati na délivrance, soki aleki na kati ya délivrance normalement okoyeba omona ete ata mosusu santé na ye okoyeba na kochanger, omona keno akomi kozwa mpe po akomi kofungwama. Omona ata mosusu elongi eza kaka kokangama me moni elongi ekomi kofungwama mpe akomi ouvert na moto nyonso. Parce que mingi oyo bazalaka na misala ya mabe wana ya kindoki bazalaka mpe fermé, balukaka bazalaka bango moko, balingaka te azalaka baninga ngata mingi ye moko makambo moko makasi mpe motu makasi. Mais soki délivrance esalami okomona ete ata mosusu santé na ye ekomi malamu, omona elongi efungwami, osentir ke uya solo mwana oyo alakika na délivrance. Merci beaucoup. Donc ezalaki question oyo eutaki musika, donc esenga kaka fona tuna yo yango. Papa pasteur oyebi ke lelo yo pe likambo ya prospérité pe ezoboma mabala. Lobi okende poto, lobi okobala, lobi okosala boye. Donc l'idée ya que no bongola motema ezalaka sute ekomi kaka no nzamba la sanga ndenge ozana osimba 1 million. Nzamba lobela ngai donc dans 2 jours ozwa visa. Neti nga basi babe ngai moko yo basi babetanga faux prophétie que no nzamba alaxi ngai obandaki mambo ya voyage à poto mais siko voyage à poto simba mbamba te mais siko nde bandele ko simba ngai non papa ngana na kota na ambassade te. Siko neti na bajara ba prophète wana oloba na bango ni na koloba boy. La prophétie ezali biblique. Ezana verset ni. La prophétie ezali biblique. Verset na kolokelo na kopesa yo. La prophétie elle est biblique. Mais loko moko sengeli to yeba alobaki tina ya prophétie mosala nango eza pona ko encourager. Prophétie mosala nango eza pona ko édifier pe pona ko corriger. Likambo ya ba prophétie bien aimé sokotie mayele te bakoyeba na kozoba yo. Pe likambo ya prophétie bien aimé soki bazali ko prophétiser sur toi bien aimé esengeli ba situé dans le temps et dans l'espace. Soko tangi ba prophétie biblique okomona ita solo nzambe abandaki ko situer yango dans le temps et dans l'espace. Kolobeta solo na époque boye okomona likambo boye pe ekokisamaki. Pe mosakoli ya solo bakoyeba kaye tango lesakoli salami pe ekokisami. Na nyonso lisusu bien aimé sengeli to yeba Satana pe a prophétisaka. Bible eza kosenga na biso to examiner makambo nyonso. Soki mutu ayebi biso ke non nzamba kopambola yo, c'est pas une prophétie parce que eza na kati na Bible. Oyebi si moto ke non namonaki ete semaine eleki omonaki pasi mingi mais mikolo eza koya nzamba kopambola mais eza vague, tu n'as pas précisé. Pesa ngai temps soki otangi ba prophétie ba Eli otangi ba prophétie ba Élisée banaki constitué dans le temps que non na eleko mbula za koya okobika makambo boy tango pe kokisami tango mbula na ekokisami pe eloko na kosenga mingi na basali na Nzambe loba oyo Nzambe asengi yo oloba. Lelo ekoma batu bakoma koloba na bisika oyo Nzambe alobite. Lelo prophétie était mobulu mingi kati na bana na Nzambe. Toyeba bien aimé Nzambe abengi biso te to kambama na ba prophétie.
biso bakristo tokambami nde na molimo na nzambe et non baprophétie. Mais lelo yo basali na nzambe mingi les soi-disant prophètes bakomi komate bana na nzambe na soi-disant nzambe alobi abike no soka alobi nzambe alobi na monaki abike mwana na nzambe akosala nini akomekitisa. C'est-à-dire lelo basali na nzambe mingi bakomi ko utiliser prophétie lokola arme. Ceux qui m'ont présenté moto arme sala nini oleme maboko likolo. Mais kasi oya nzambe ekokisamaka oya nzambe te ekokisamate. Merci beaucoup na mama Lidi Mukadi motema ya chic Mukadi Mike Mukadi ya yangwana na pesu yo bambote place ozali mama kasi mutuna na ya mama Lidi ezalaki te pote to succès émission pour na moni déjà na Jonathan Mukadi mosala déjà boye donc monsieur komi na suka na kotunaka ke ba pasteur lelo yo il y a des prophètes bazomela ba masanga bameli bamasanga après matine na cher prophète azolo bana batuke no ndenge na omela boye masanga yeboye bisangai ngai na yebi ko leka bible ko leka bino boye bisangai na bible place nini pexami komela masanga na habité yo oloba bana ba jara ba prophète wana nini. Merci papa. Vraiment lelo yo na makambo na nzambe na kati ya basali na nzambe mobulu ekoti vraiment naza kosenga na bana na nzambe na likolo ya kondima esengeli babakisa connaissance. Aujourd'hui le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance. Pona nini bazozwa tango te ya kotanga Biblia. Ce qui est vrai na kati na Biblia soko tangi kobanda Genèse ti Apocalypse nil par baloba ke non komela masangeza mabe. En bord de ce que prophète wana na raison. Baloba te. Nil par que zali sumu baloba. Mais ko lango ndeza les sumu. Bible lobi ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu interdisait naba roi, naba sakoli, naba souverain sacrificateur, andako pekisa bango kozwa masanga ya makasi. Pona nini? Soko mi pesi na kati ya kolangwa okotambusa lisusu mboka malamu te. C'est pourquoi nzambe anaki ko interdit kopekisa bango na kati ya kolangwa. Merci beaucoup papa kopesa numéro no pour que batu bako benga yo bako zala na besoin na yo comme ça ba contact tout au bandeli sous contact na yo. Ok, merci. Papa journaliste, na mi pesi sous kombo nangai zali pasteur Baruti Nico. Oui po na kozwa ngai facilement na zali ko evre na église la Nouvelle Jérusalem de Belgique cité de Goshen où ezali na avenue Chaumba numéro 1 na quartier Sosimate na commune ya Gombe. Ya solo po na kozwa ngai na za na numéro oyo plus 243 81 517 11 95 na bandeli lisusu plus 243 81 517 11 95 numéro mususu ezali plus 243 89 11 33 900 na bandeli son numéro ango plus 243 89 11 33 900 soko benga ba numéro wana okubana ko zwangai. Merci beaucoup ya ngai nde Safari Nzinga mobala likuku mabala mwindo mobala sanzi tokinone bobenga ngana Jérémie 33.3
Hein, Jérémie 33.3, invoque-moi, je te répondrai, je te remonterai les choses cachées. Ok, c'est plus 243, 85, 87, 26, 243, 85, 87, 26 496. Donc 85 87 26 496. Wana bwebi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga Mubala Likuku Mambala Mwindo Mubala Sanzi Dokinone. Kasi bo rester branché toujours na chaîne Nabiso ya chez Biso Télévision. S'abonnez-vous massivement na émission Nabiso ya qui fait quoi nani azo sala nini. Kasi soki ye soyez te tokomona na mbalasima. Bye bye. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.